boye bana nyoso papa bo s'abonner bo partager nazo comprendre likambo te meto lobelango biso peto za na bomo bo so akufi pasi mama nga akufa te po liwa corona ngozai pasi mama nga akufa pete akufa te corona akufa te so muta monika akufa wana ayebi sangai oyebi to ana début émission hein so to zaidi ya to pousser ngalo bakake to kate émission mais tata simanga mama akufa te yeli weza makambo na ete ibo kilongo osani kuna papa kisende to sala kaka yangana esimbela biso te na yeba te po anini okombo atata pe ya mwa papa kiso sala mabiti sala mabiti kola na konde ngai te mengas kona mo lekango yo kola eloko na bango privé pona kosakana na yango zwa kaka énergie obiso to vivre so donc zaki snel akatela moto ou bien $2 par jour ya énergie oyo hein et ça monte nga futa combien mais nzamba tiki mais le fait atika ki bango batu ba monika que no ndeti boy c'est pourquoi papa Simon Kimbangu yé moko akitaki pona taxi ya énergie donc faut batu ba futa énergie batu tozo monawa on banga alléluia amen faut ba futa énergie ya ko bandela na suka nango donc ndenge corps o ezali mais esprit te tozo ki moi paragraphe moko ya papa Kizenga ya défait Kizenga papa Kizenga ndolo bani al tango a démissionné na primature alobaki et tant a démissionné oui na primature alobaki ni donc comme la personne donc kimbangiste la idéologie à kimbangisme vous comprenez mais ça c'est la véritable église o isa ya ba noir place o ba noir de sengeli ba vanda bazwa kimia corps evandi lelo na mozolé mais corps wana pesa debo parce que papa Simon Kimbangu a vivant na deux corps à la fois ils ont solo toujours bêta ba savant tant ba kena likolo pokuna mpepeza la kate ba tie drapeau ba moni drapeau flotter ba boki misu boye ba moni mutu moko na ngambo ba bi mutu yo sa nini a ba zuye ba image mundele to moni na ba suki milai ba mandefu moko milai or que Jésus que c'était noir de nature donc na raza écriture ya ba hébreu ba bimisa mona kata temple à Jérusalem vous comprenez ba pesa papa d'angenda écriture hébreu eza lelo ti awa na paroisse batete et uta Israël ba Israélite bazwa drapeau na bango bayana ngo na nkamba babi nkamba c'est la nouvelle Jérusalem bayana yango na nkamba kaka bango na kati temple à Jérusalem oyo wana ya kala bamona carte ya RDC bima na kati wana ça veut dire balakisi que na makambo oyo awa nyo surtout eza awa ndeko za boye alalisi corner papa kese papa ki na biki yoza mutu mo beta na ba flatterie na kati ole mama pasi mango kotanga na baki fanatisme na flatterie mama nzambe papa mboso alobaki ezala théâtre te na bandelela ka papa kese po yeba ke ezala théâtre te la oloba mutu mo boye azaki mangiste te afandi faut expliquer bien papa Simon Kimbangu ya 1991 asala nini akufa azana nkamba na kilongo alali kuna corps mystérieux donc oyo batu bakina kotala température 37 ye wana lisumo okanga lisumo ofunga mais papa Simon Kimbangu ye wana zonga kilisu na nzoto papa Simon Kimbangu kianga ninenga lakaki ke nzoto oyo kokufa mena ko zonga lisusu mboka na yo pe le baya yo mais na marque batu bakomisela Lumumba basaka déjà lisumo basaka déjà lisumo so moni mboka zo beba boye eza po batu balobaka Lumumba Tozozong, pardon, tiens en pause. Okay. Azamwana motote, boa kosangai. Abongwa ni pete, boa wangata. Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo bateli le Nazareth lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kolake mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi mwana motote boa kosangai abongwa ni pete boa wangata nzambe ya le Nazarien
Shalom, bonjour, bonsoir chez vous, peuple de Dieu, amoureux et amoureuses de la parole, de l'actualité qui se passe ici, chez les Nazaréens. La vôtre, la princesse de l'Éternel, maman Tiffany Mokwa, à travers cette émission Table Sainte qui réunit les hommes de Dieu autour de sujets importants, c'est très capital. Mais avant toute chose, rendons grâce à Dieu parce que notre invité est déjà sur ce plateau, Papa Kiessé. Et on se retrouve tout juste après, à travers ces cantiques. Je signale déjà que derrière la caméra, c'est notre bien-aimé Alpha Gédéon, le frère Gédéon. Et dans le montage, nos bien-aimés qui sont là-bas, donnez-nous un cantique pour la gloire de notre roi. Et on se retrouve tout juste après. Régie à vous. Allez, Nazokatela nzambe losako na sesiko. Nazokatela losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga. Tikela katela. S'il vous plaît, Olingi lipar, Olingi kopot, Olingi mosala, Merci beaucoup. Nous sommes de retour sur ces plateaux. Au départ, je disais que je suis avec Papa Kiessé. Ce cantique a fait plaisir énorme à celui qu'on appelle Papa Guy là-bas depuis l'Afrique du Sud, Maman Lauriane, Tiffany là-bas, Zoé, Osako à toi. Ma petite, je t'aime beaucoup de l'amour de Christ. Tu es vraiment à moi, Ndoye à moi. À moi-même, Nikab, Ndeko Bobele Mokon, Kola Pesanga depuis les Issa. Mama Betty Kokele, à Mama Fouratabou. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ, ma maman chérie Betty. Tu le sais que je t'aime beaucoup, loin des yeux près du cœur. Et toute ma famille, je vois Andris, voilà, tous les enfants. Je vous aime bien de l'amour de Christ. Je regarde déjà Papa Kiessé, Nalobi, bonjour. Bonjour maman. Bonne santé. Santé Moi, volume s'il vous plaît, Papa Kiessé. Santé zali malamu na kombo ya tata Simo ki mango kianga. Mikolo ebele hein. Tozali na biso. Vous avez un bon mois. Vous avez un bon mois. Comme papa Simo ki mango zana bon mois. Biso pe tozana bon mois. Boso akufi. Papa Simo mango akufa te. Poliwa corona ngozai. Papa Simo mango akufa pete. Akufa te corona akufa te. So muta Monica akufa wana ayebo sangai. Oyebi to ana début émission. Hein? Soit tu as dit à tout pousser les gens au bakake, tu quatre émissions. Bon, au moins, maman dit qu'amboka kamutaya batine, mais tu as simon qui m'a akufate. Akufate, yé liweza makamuna ete. Et bon kilongo osa Nicolas. Kilongo za formé te. Kilongo za formé. Au moins, pourquoi bah ça va miroir? Et toi tu en stop. Tu peux s'en emboîter. Système kaya au combat tata. Merci. Tout petit sarango boye, banana sa papa, beau s'abonner,
Bon partager, nazo comprendre les cambo te mettre le belango. Pesa mbote ya papa bisika zali yemei na braza kaka aka na braza ayo kana mbote ndenge tozo tindela ye à partir ya musika vente banda ko kondongwa na ngana papa kisende to sala kaka ngana esimbela biso te na yeba te po anini okombo atata pe ya moi a papa ki so sala mabiti sala mabiti te menga siko na omole kango yo merci sala mabiti okombo atata pe ya mwana pe ya mwana osana. Merci beaucoup papa qui se pesa na batumbo ta vanto banda kondongwa na ngana yo fu banje mission mabe heureusement toi na bibi na batumio surtout madame Europe Asie Océanie Amérique tout bando tanga ba kombo batu baleke belé oyo yeba na ba donc na pesi mbote na petite sœur na ngai Shekina famille zebele bino nyonso tout côté boza na pesi bino mbote et surtout ya kobosa na te na papa Simoki Bankenga yeme aka na braza teka azana braza mais braza bi les amboka na pour Kinshasa Angola Kinshasa Congo Angola les amboka moko si opesi mbote 3 fois et opesi mbote na para Kinshasa para braza na para Angola. Ok, mais papa qui c'est tikana to betana no masolo beteze belé na bati na bandelo wapi déjà bombardé qui na débit awawa na bati na ozula wapi mais maintenant on a besoin de bandeko ba partager mission na habité pourquoi bato bazokangela ba émission papa mutema bo bandeko ba partager te ba o imiter te partager makasi azana vie na ngai azana Canada na nini ya azana Canada vieux José Mandako ya azana groupe à 50 personnes à Kabola donc so azu yango à Kabola donc batu bakabola yango donc so bakabola yango te mais pe batu ba bike sanga papa zo suka kanto ata ba TikTok ningi zala ramta 4 parties zo tindika sango kende ba africain ba yeba ba fungula mispo nde bolo ba papa fa salika mo bona esama te netinga bona ozele kamona o isale mate na mona yango te soki na programme na ye na programme wana ezali ke ozana bomo yo ozala parce que na Marc chapitre 9 verset 1 à 2 alobi na bino no soboza awa parmi bino no sobotelemi awa mingi ba mona kufa te ba mona bokonzi wana ndenge oya ça veut dire lakaki déjà bato do bato mingi ba mona kufa te so pe yo ozana kati ya bato wana oko vivre mais tango ko vivre ngo foza kana makasi po kozala ekoya na ndenge po papa zo lobaka mwana nzela tata nzela amoni mama awelelaka mwana po akati ya prince aluka mwana po mwana lete mais na rando tango rando ezalaka rando ye mama bosala kazaki na mwana talaka c'est que comme papa ça les amabe te oh mais donc kozala donc kozala mabe na bato ba ozala mabe ça veut dire faut bato na do ba sentir amoni tala Simoki Mbanga ko sala aventure te donc depuis mo kileza ki créer na Dana Eve batu ba mona ki ezalo kola eloko na bango privé pona ko sakana na yango zwaka ka énergie obiso to vivre so donc ezaki snel la katela moto ou bien $2 par jour ya énergie oyo hein yebisaka moto nga futa combien mais nzamba tiki mais le fait atika ki bango batu ba monika ke no ndeti boy c'est pourquoi papa Simoki Mbangu ye moko akitaki pour na taxe ya énergie donc faut batu ba fout énergie batu otozo monawa o bagaga alléluia amen faut ba fout énergie et pas tata Simoki Mbangu batu no so moni o nzamba futi sa pe matin ok merci soto zongi na Exode chapitre 30 verset 11 alobi boye Moïse tango ko tanga bana Israël nombre na bango nyonso il faut mutu nyonso azala riche azala pauvre il faut bafuta na pied d'égalité il faut bango surtout bafuta meya na mutu no surtout faut afuta meya nini ça veut donc un dixième ko donc un petit rien il faut mutu no afuta wana un dixième mais ça paiement ça musalo saleli na kuna balobi mukasi yana habité kasi ay bon kasi mutu kasi donc mutu pendant la semaine donc mutu ko bana kaka la kaka te au moins ndenge toza bolelo so mutu abeli so mutu lelo abeli brisque
ba même l'hôpital ba ko salisa au futambo mais so mutu azo ya na église aye maboko na makolo a condition kaza la mobola et pe mobola vraiment o ya classe asuka mais so kaka azana santé azo telema donc le fait kaka azo telema il faut reconnaître que Nzambaza vous savez donc pour reconnaître Nzambaza il faut moi quelque chose on est choqué et donc il y a na musala Nzambe mais tozo singa kana bande connaître pas ko landa ba africain beaucoup landa makambo ezo bimawa ya makambo makasi tu vois même biso ba misusu to yeba ki yango te mais tant bozo yango partager on a ba TikTok tia yango au moins ko côté ba TikTok ba WhatsApp ezaka ba bozo ba tu vois s'occuper biso pe ba na Nzambe ba message c'est important tozo yango to kata mo ba parti tozo tchaka na ba TikTok na ba WhatsApp na ba réseaux sociaux tout ça et ça l'a bien abonnez-vous aussi et ça la paix du sous kitoko makasi tozo bete bo soutenir biso pe ça makasi ya osa musala oyo voilà na pesi pembo te mingi na papa Joseph hein qui konga on a vraiment papa nanga akoma bango les pères les fils les pères donc c'est un peu ça nzamba batela bisika zali mes condoléances na yepé abongisa ki petite sœur na ye hein mes condoléances papa on est ensemble nous pleurons ensemble je t'aime beaucoup papa Joseph nzamba pambola yo papa kese na olobaki kamo beti kanonga na leka makambo te papa Kisimo Kimbangu ya 91 azo sala kuna nini na kilongo lisumo kangama lisumo fungama tension et disons température combien 37 voilà omoni ele omona webisa yo eza ndenge papa César alobaki mbwa hein mbwa na biso aswaka bato akima na lupango mais mbwa siko asui tata akimi na balabala donc tozo banga retour à mbwa est-ce que kuna ke bako barete vous comprendre pour moi aswaka bato awa aswaka bato akimeli na lupango mais mbwa siko asui tata kotake eza problème omoni problème eza nini problème eza ya nengo moni balobaki le peuple périt par manque de connaissances peuple wana a commencé par ba congolais omoni ba mindele ba biso mutu mundi akufita ozwa maele te mais batu mundi omoni oba akufate mbalo ba ko mizula maele ka boye pour ba ko vivre événement na nengo moko osakana te omoni tant Jésus Christ aye tina 4e siècle ba ko reconnaître que non o yazaki mwana Nzambe na concile d'Éphèse na la 431 ba reconnaître que Jésus Christ est mwana Nzambe mais na bato no sozalaki na bango bato ba yeba ki ete bato pe balanda telaki veste te na ba cravate bato pe ba belelaki alléluia ama donc ameti après grâce ya bambila grâce ya bambila ba soda ba sangana ki constata ju moi idée ba nini asangisi bato na concile de Nicée concile d'Éphèse ti malembe bah, il faut reconnaître que non, Jésus-Christ est moi na ya Nzambe. Lelo, il va ici masolo. Mais l'histoire de Tata Simon Kimbangu, pour Jésus-Christ, l'histoire n'a eu 4 siècles. Bah, il faut maintenir il tant que moi na Nzambe. Mais Papa Simon Kimbangu, toujours qu'il n'a le coup de siècle était. Quand on a début à ministère na 21, comme on dit Panzanaki, bah 37 000 familles et qu'il y a une déportation en 1921. Bah 150 000 manistis, bah 150 000 martyrs bazwa ki problème et puis na batu musukutu oyo batanga te oyo nombre na bango eyebana te Papa Simon Kimbangu mais l'histoire de Tata Simon Kimbangu est une négligence. Pourquoi? Satana comme origine na ezalaki awa comme Nzambaza awa Satana pe azalaka awa kuna izaka kokenda bato oyo bazalaki awa comme bazoki déjà idéologie que Nzamba mona na kate babika que non comme Nzamba mona na kate mais de croire que Tata Simon Kimbangu Nzambe il peut déjà problème alors le problème wana oyo pesa ki wana omoni lelo corps Tata Simon Kimbangu et vendemoni oyo eza corps oyo eza na dire na yango ndenge Nzamba sala ndenge tokendaka na pharmacie to sombi kisi omoni eza na date nango ya ko bandela na suka nango. Donc, ndenge corps o ezali mais esprit te tozwa ki moi paragraphe moko ya papa Kizenga ya defe Kizenga papa Kizenga ndolo bani al tango a démissionné na primature alobaki tanga démissionné oui na primature alobaki ni
alobi nzoto elembi mais esprit eza jeune. Vous comprenez? Donc esprit nous nakati. Mais tata Simon Kimbangu nzoto oyo kolo nango ye parce que mutu oyo asalaki mutu c'est tata Simon Kimbangu. Même na Bible on a kana papa de ngenda lobaki place oyo bakomi Israël. Il faut biso to tchaka kimbangiste. Parce que kimbangiste c'est bango kutu banda benga bango ba Israël, ça veut dire bana ya donc libota ya Nzambe. Mais biso bazo benga biso na kombo ya Nzambe. Ça veut dire bakimbangiste. Donc bakimbangiste donc comme idole, donc comme la personne donc kimbangiste, la idéologie à kimbangisme. Vous comprenez? Mais ça c'est la véritable église où ils ya ba noir. Place où ba noir de sengeli ba vanda, ba zwa kimia. Corps evandi lelo na mausolée, mais corps wana pesa debout. Parce que papa Simon Kimbangu a vivant na deux corps à la fois. A vivant na corps ya yemo papa Simon Kimbangu, a vivant na corps à papa Diangenda. Tango bakangi papa Simon Kimbangu akei na prison. Papa Simon Kimbangu atikala. Papa Simon Kimbangu atikala na papa Diangenda. Tango papa Diangenda azo travailler, azo tambola na mukili mobimba pour na ko implanter église. Mais sur place papa Simon Kimbangu atikala ki. C'est papa Simon Kimbangu qui a fait. Donc papa Simon Kimbangu qui a ngani ndenga zawana. Aza na redoublement. Vous comprenez parce que corps oyo, ils a corps, ils en atana yango, mais esprit. Na kiti wana moni wana na suka nango donc mutu mususu place wana ndeti ngabo na ovanda te. Yo ko vanda te, ye ko vanda te, za kiti. Kaka ya tata Simon Kimbangu kiti na ye moko auta nango ayana yango. Auta nango donc on a monde invisible kuna yazalaki. Kiti aba sala monte. Na kiti nini? Kiti papa Simon Kimbangu ngana manda. Papa Simon Kimbangu azana kiti visible na kiti invisible. Kiti invisible na biso mona ngote. Kiti wana yango ya yana yango. Donc kiti o mona vandela ka wana et donc ça doublement na kana. Na ça veut dire les gens donc kiti wana eza dans les physique donc visible na invisible eza na kati kiti wana. Donc kaka na kiti moni wana o moni papa Simon Kimbangu vandaka. Papa Simon Kimbangu mama eza masolo tozo beta ba savant tango bakena likolo pokuna mpepeza la kate batie drapeau bamoni drapeau flotter baboki misu boye bamoni mutu moko na ngambo abi mutu ya osala nini awa bazuye ba image tango bazuye ba image ba luki batali mutu akozala wapi mais en bref tango basava bayaki awa bakoma na kora papa Simon Kimbangu bamona pa tango basava bamona papa Diangenda babenga ndenge bino bozo benga ete ça veut donc appellation na bino na komba papa de des insultes pour ngai. Faut comprendre. Donc des insultes. Parce que ba savant tango ba moni na dimension wana ba savant. Il y a ba diplôme ba 58%. Il y a ba 70% pour ton négliger. Donc ba toi na baza na raisonnement moko ya au-dessous. Donc par rapport à biso. Donc dessous des mêlés. Donc wana par rapport à biso. Mais ba yé ba moni papa Diangenda ba se mettre à genoux. Ba savant ba Apollo. Mutu mwindu moko na boye a pas de nok mutu. Abunga ka marque wana awa mutu mundu moko te quel que soit mayele basomba ndunda na wenzi ndunda pe bango balona te mokoka pe ba mero wana bakolia vraiment moto baolona sute crise ekota makasi mais bafukama banela msongo babusu na ba Michel Collin babenga papa Diangenda maître de la ligne. Mais qui est le maître de la ligne? Le maître de la ligne c'est le créateur ya ligne yenda ga maître ya ligne. Or que créateur ya ligne c'est Dieu, mais Dieu wana ba mindele ba mona ye na papa Diangenda. Ba mona papa Diangenda donc le corps physique ya Nzambe. Oyo na Colossiens chapitre 1 verset 15. Paul azolo ba lobi mutu alobi Jésus-Christ oyo bozo mona oyo il est image visible de Dieu invisible. Mais Dieu invisible wana ayeki ko sala apparition à partir d'Apocalypse chapitre Apocalypse 22 verset 4. Alobi na tango wana tous verront sa face. Batu nyoso tu bakomona elongi ya Nzambe. Tata Simon Kimbangu okibiso ye bakanzembo papa Simon Kimbangu yeyo donc papa Simon Kimbangu yeyo il n'y a pas d'autre papa Diangenda tant to bengi papi papa Diangenda yeyo donc c'est papa Simon Kimbangu parce que 3 égale 1 donc 3 personnes oyo origine na yango eza 1 mutu moko c'est papa Simon Kimbangu. Oyo amoni keza bongo te to discuter na musika te na plateau pété mais il faut aller ensemble
yo la sa force na yo papa Simon ki mango hotelema elote o moni na yebisaka yo awa o moni donc nazo bisa bino awa ngai na yebita ata Simon ki mango eza pona kolia te eza pe pona komela te ngai na yebita ata Simon ki mango olobi akufa te nanga noka unenge nazabu na ko bata oloba tipo na tikali ki diba pour question na tuna ko na mambo oloba donc okei na yo kasi na kei ça veut dire donc pona tali sa no tata Simon ki mango akufa te apa Simon ki mango kilongo kuna nani aza OK kilongo eza force moko boya pesanteur eza wana nani aza kuna corps tata Simon ki mango eza wana corps oyo ya tata Simon ki mango parce que Bible lobi nzamba ezala nini eza na forme ni mais corps tata Simon ki mango eza ko lala laliti aza na pongi mais si mutakufi pa lalaka te so mutakufi alali fozonga mabele parce que nzamba yebisi ada outaki na mabele kozonga na mabele mais corps nezonga mabele te les techniques s'est développé te oyo wana eza ni na mboma eza ni na technique moko eza na technique moko te basala mama mikolo tozokende awa batu bakotonda na nkamba na ndenga désordre kaka po wana kondima ya bino nde te kasi oyo tozoloba awa tango lelo tozolobaka il est vivant qui Jésus oui il est vivant mais aza wapi kasi po tokotuna batu ti il est vivant qui Jésus il est ressuscité peut-être ma ressuscité ki batu bamona ki est vivant na corps na wana mais corps wana sendela ki vanda place corps à Jésus-Christ jusqu'à présent sans doute lelo oyo tozo ko bisa oyo ezana kati ya nkamba Jérusalem corps à Jésus-Christ oyo ka komoni Jésus-Christ azaki na corps na wana parce que batu babimisi corps moko boye babimisi mundele moko boye babisi no Jésus-Christ yeyo mundele to muni na basuki ya milai ba mandefu moko milai or que Jésus-Christ était noir de nature donc na race na ye mais comme amona ki soka kufi corps oyo tikali awa bato ba kotikala kosakana na corps oyo po yebisi bango bukonzi olongwa wa ekokende place mususu nde kobotela mbuma kuna kote kokende bino bokolanda ngo plus tard bino bokolanda corps wana bokolanda nga kote na kokende tangu papa dangenda komi na Israël après événement mbula si babimisa écriture hébraïque écriture ya ba hébreu babimisa ngona kata temple à Jérusalem vous comprenez ba pesa papa dangenda écriture hébreu eza lelo ti awa na paroisse matete et uta Israël ba israélite bazwa drapeau na bango bayana ngona nkamba babi nkamba c'est la nouvelle Jérusalem bayana yango na nkamba kaka bango na kati temple à Jérusalem oyo wana ya kala bamona carte ya RDC bima na kati wana ça veut dire balakisi que na makambo oyo awa nyo surtout eza awa mais batu omoni ba congolais bavandi awa ndeka na bisaki yo mutu oyo abotama pene bale banga ke balete mais attention eloko bomaka nageur plongeur na masuwa eloko oyo esukisaka masuwa po mona sama mbai saka mbonge oyo na tourbillon utu mbonga kokine ko résister mais tourbillon te donc tourbillon nde eza ennemi ya péché ennemi ya bwatu ennemi ya masuwa na papa Simon Kimbangu akufa papa Simon Kimbangu de azana braza papa Simon Kimbangu osomoni ndeko za boye alalisi corps na papa kese papa ki nayebi ke oza mutu mo beta na ba flatterie na kati ole mama pasi mango kotanga na baki fanatisme na flatterie mama nzambe papa mboso alobaki ezalaka théâtre te na bandelelaka papa kese po yeba. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle. Venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique,
en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Za théâtre té. Là où le bamutumo boy avec mangiste était afandi. Faut expliquer bien. Papa Simon Mangu il y a 1991 à Salanini à Koufa. Azana nkamba na kilongo alali kuna corps mystérieux donc oyo batu bakina rotala température 37 yewana lisuma okanga lisuma ofunga mais papa Simo Kimbangu yewana zonga kilisu na nzoto papa Simo Kimbangu kianga ninenga lakaki ke nzoto oyo kokufa mena ko zonga lisusu o wana sakufa kitango ba papa Simo Kimbangu akufa te eza oyo ya safari o ya veste ndakufa te azana Brazzaville. Si vous avez bon embrayé bateau et on peut se battre pour ça. Yondo se contredit papa qui se contredire. Il y a des gens moto à Koufi à la température. Bilo besoin de moto à Koufa mais la température wana ça veut dire pour bailler ba moto la température. Ça veut dire faut donc bachaye texto, bachaye nini tensiomètre. Mais ce qui tensiomètre est compté. Moto na Koufi. Parce que pour tâter c'est même tensiomètre est contact. Est-ce que vous avez un lobby tout ça comme ça nous kake vous avez un mato mais tant on peut signer na zupe na gauche na zupe na droite est-ce que vous besoin de comment le baki pas que yo la musique profane pe eza mutu mo aloba bo abiso mo mutu betela ki olisolo aya betelo yo kai azaka ne loko linga bakisi déplacer au Kangaï qui a au lobby à solo toi au lobby à l'autre. Mais mutuana oyo mutuana ba betela qui est pas ya mutu. Biso masolo tozo beta wa mutu abetele biso te o eza masolo zo utana munoko na Nzambe parce que dans Matthieu chapitre 4 verset 1 à 4 ko le temps satana meki abisie comment mieux ko meka Nzambe na yote. Mais tant apesa qui examen ya kuanga abisie non et comment mutu akobika kaka na kuanga te. Vous comprenez? Mutu akobika kaka na kuanga te. Mais mutu akobika na maloba et kobima na munoko na Nzambe parmi tous ces gens ozomona awa batu nyoso oyo mutakobika na maloba na Nzambe Matthieu 4:4 alors mais nde maloba ngo ya Nzambe à travers mutu te eko akobika na maloba ya na munoko na Nzambe seul bakimbangiste oyo bazozwa maloba ezobima na munoko na Nzambe na contextation ya chapitre ba biteke mutakobika na maloba ekobima à travers te mutakobika na liloba na Nzambe. Donc liloba na Nzambe ye moko nde akoloba yango. Donc mutu te Nzambe déjà loba ezaka maloba Nzambe aloba déjà depuis le commencement. Maloba oyo donc boalaki wana na commencement bino boalaki donc ngo ba Nzambe banda aloba te bazo betela bino ma solo mais biso donc tozu li solo oyo na Nzambe ye na mutu te biso tozu li solo na Nzambe ye moko na mutu te. J'étais nazo ebisa yo lelo oyo si banela Armstrong ba grand héros et baka batu temena ba dimension na biso baka batu bona biso likamobo na biso yo kan si ndenge yo za boyelo oyo batu bayebi yoti ça veut dire bazo benga yo homme public donc ba bengo donc femme publique bona mutu oyo ayebani te différence ezali ya yo na ye vous comprenez donc soki donc yo batu bayebi yo so kaka so donc ozui pas subi ozo bela lelo batu no surtout ba kobenga mais so mutu wana mususu wana beli batu ba kobenga te po bayebi ete
Vous comprenez? Ça veut dire donc différence ezali. Yo kana si ndenge biso to vandi bo kaka kaka za na mutu na minute o ndenge to vandi boy. Ngana yo ata kombo tanga ki papa mboso wana. To ndenge moko te na minute o biso na yi. To za ndenge moko te. Vous comprenez? Ça veut dire donc moi parenthèse moko boye ezali. Donc oso moni mutu ayi ko loba kombo tata Simon Kimbangu. Na marque moko loyenge soit aleki kwanga, soit marque te biso to pesa sango. Oh, il y a vrai. Au moment où nous avons makambo, nous avons calme, nous avons kimia l'esprit nanga, sans arrière-pensée, sans intérêt. Nous avons d'accord boy, sans intérêt. Nous avons chaque fois, sans intérêt. Attends, nous avons origine nanga, okomona oyo nga, tala, nga ba mo comme susu boy, na bimarafma bo en plein air abato. Na bité mon esprit betika boum. Il faut que expliquer à tout oyo ba indusa na dimi fuma bono mon cher pardon excuse tata Simon Kimbangu nzambe discussion bandi quelle que soit discussion na suka nango to suka kaka mais so mutu mwaka belinga mbongo il faut nazo batu wana na mabango na kamba na makabango na kamba to kompe na kama na papa iza boye papa bato baye basana besoin na yo bayoka yo po yoka ba apa Simon Kimbangu mamanzela kuso ezati bato to omoni oyo lelo oyo yango na biso mutu soka alali soka toke bembe mutu akufi onoko o mwana mama kuluto onani akufi bato no stuto toyebo na matanga chance kutu bibembe koma nango na morgue koma nango sete koma nango tibo bimisi ngo mama eleki mais atapeka na morgue wana tanka bo bimisi ngo bo chesko cercueil boye bo vandi ba osalaka biographie na ye ba ki ma beti porte koko abeti malibaya na mwasi na yeba hotel masamete ba hotel makabo ba otala ye batu akoma suspect ba bando banga ba bate mutu akufite bo fungula cercueil so ba fungula cercueil ba monika ka tomboli liboko bo mutu apusana te même mwasi na yeso donc azo pusana abando pusana ça veut dire donc lokola ba papa kese nazo landa mama nga soki to solola nayo émission ne bandeko ba olanda ba vandi belebo soki na bengi o ndima pe maman voilà très bien akese donc ndenge yo bino zawana elo ekamusaka yo ndimisa ko papa Simon Kimbangu azanzambe kanzoto ya papa Simon Kimbangu na Kilongo onde krakisaka yo mona donc masolo donc vandi kana ko papa Simon Kimbangu ubandela ngo mingi onde mutelekela ko na website moko est-ce que ebike Bible lobi na be papa kese zande so lobi na yo kaka kasi te makambo za déjà mais so ngala ngina mekaka na beto Bible epesa ko ba vertige ba moko keka biloko na ozo pe kutu biloko eza ko la donc moni biloko zo beta oya eza ko zo pesa nga donc kini na mela pona bika ndozo beta ngo mais biloko wana ndenge na pesa ko il faut ça la kande makasi sala ozo ka matin ko luka ba question pour ba réponse nga to Dieu ngo brutal question réponse nango ozo déjà quand donc yon nano lobité mais déjà question nango déjà nzambe déjà donc papa Simon Kimbangu déjà pesa kiango pour comment ça oui que Bible biso na mikola suka bato bele ba obima ganga ngai Yesu azawa nzamba azawa bolanda baote ngakuna azati ba osala kuti makambo ko sanza tina ba moto ba miracle pour na osani ko séduire kaka ba Eli ba kende kaka boya ko kuta 37 degrés abik bo kende te ba lamno naza koto boya te ba lamno baza na kamba bo kende te ba lamno baza na Chine te et puis alobike eza isusu konguma manango mbati komi ya mitema papa kese na mitema wana moi blo ba question pesa okila yango ndo za no komi na vertige dans loba au moins sur la vertige c'est que na déjà na kata drink mais oyo au moins na ko bisa yo moko ngai ningo zo mona lelo na telemi boye c'était Simon Kimbangu na ko biso na ndeni quel que soit niveau na yo ya théologie so ye awa na corriger erreur boité avec les andes comme to calamité semaine prochaine vous allez débat parce que
azonia to mabe mikolo yo a corriger ba erreur ba hérésie selon ye ya corriger hérésie omoni tango Satan tango délige salemaki Satan amela batu na ye après délige Satan asanzaki batu na ye tango asanzi bango tango batindi korbo aya kotala si mai ekauki korbo akuta batu bazolia batu ya Satan bapesa ye bon appétit ye pa kota na kati ya rumba ye pa lia batu wana tango bamoni babandi kotonga tempelo batu wana bango surtout ba se dirigeant na tempelo bakoma pe ba prêtre ba chevêque banani pona ko bongisa te mais pona ko bebisa Paul alobi malgré tout ba prétexte na bango ndenge Satan ko changer te bango pe ba ko changer te lobake ngai nazala na erreur ye awa agani mais rien ngai nengo moni nazo episa yo boye tant bazo benga fan na idéologie fanatisme de son mutu donc moni soki oza trop fanatique okobunga erreur mais nga Kester naza fanatique te ngai Kester naza kimbangiste nazolanda tata Simon ki moni au montant on a yaka moi je parle que de tata Simon ki parle ils a biloko oyo nga na moni ba pape chez nous da trois ba ya awa prévané pape chez nous da trois ou Égypte ya awa ndako mona kana centre oyo mona ba benga ka chez nous da pourquoi ye azana lingomba na ye prêtre na marque na ye mais ndeke tongama na centre grand marabout oyo ya ba musulman alongwe na mec recherche ameka pouvoir na ye mais akoma awa yabi masolo grand marabout amona awa grand marabout voyage na sala awa kozonga na ye ayebi nini eleka awa pape Jean Paul II ayebi nini eleka awa fara boina papa d'angenda pape Jean Paul II ayebi bakonzi nyonso moni la majorité na batu mususu ya kundulu pe baza awa bayebi kiye tata Simon Kimba bayebi mais le malane mutu mwindu andimaka muninga na yete quelle que soit eloko azosala ya grave mais mbaloyo mutu mwindu akomikufela te akomona na misu pe akondima kozwa correction do batu bakozwa correction omoni lelo oyo tango yo kolobaka no mutu tenga na bangi mutu te nga nazana mayele oyo nzamba pesinga nga nazwi mayele na nga nzambe ponga soki tanga ntiki boye omona professeur apesa cours obisaki te prof place wana na mona erreur eza omona ali bolongola mona balongoli donc ba renvoyer yo na kata ntiki olongwe vraiment na ntiki pourquoi na détectable erreur même attendenge na vanda bonne église omona mamuto oteya ateya na suka omona sambeli notre père qui est aux cieux n'habite muto c'est déjà erreur mais erreur wana na détecter ça veut dire faut batika ngai ta donc na réparer pièce wana pour donc on a jomisa on a place pour radio beta batu balobité akoko réparer te mais erreur pour papa vandi awa nzambe vous comprendre papa vandi awa nzambe soki lelo batu bakoloba que non papa kesa soki mo eloko asoki mo intérêt papa kese aosa l'évangile pour Jean lobi évangile oyo soki eteyami te suka pe ekoya te quel évangile parce que Jésus-Christ basobenga ngo Nouveau Testament par oubli. Qu'est-ce que vous appelez Nouveau Testament? Nouveau Testament c'est loko basali lobi na tongo mais oyo c'est déjà des siècles parce que depuis la naissance de Jésus-Christ mukanda oyo après tango baye kosala ngo parce que pour ceux qui balobi ke ndeti so to jui nanga na mwana nanga na naza mutu asika bakolobeza mwana ezanga te donc na déjà mutu akala bakolobeza mwana mais comment donc tango bazolo ba nouvel évangile ça veut donc que Nouveau Testament c'est l'évangile de papa Simon Kimbangu il y a déjà Nouveau Testament et ça le on se contredire des sources casse merci nazotali ça peut contradiction donc yozoloba tango bazolo belo basika yebisanga so bazui Jésus Christ so bazui Jésus Christ na bumotu boye na yo na naza mutu asika so bazui Jésus na yo batie bino boye batuni na batomi bale wapi mutu asika te yesu azam to bakotia ite aza omniprésent omnipotent omniscient azala ba génération non omnipotent Jésus Christ alobi na yo tata ndenga na utaki mais lelo bato yo bandimi ke na utaki pa na yo mais na zongi sanga azopsa mutu moko boye qui s'appelle Kimbangu azongisa ye place bazalaki na origine
yango moni na livre wana c'est Simon Kimbangu, le véritable père de Jésus-Christ. Vous comprendre? Mais comme eza lokola boza la kati ndako yoza mukonzi. Mais bana baye bana nostu oyo babotami na mukonzi. To bandeka mukonzi. Bamona ki mukonzi ndeko na bango te. Bana pe bamona ki mukonzi tata na bango te. Mais batu nostu oyo bayaka na ndako na bango kotala tata na bango bamona ka ndenge bazo fukama, ndenge bazo komisa père na bango maître, préso, umela boy. Mais bango moko ndenge bavanda ka ndako batikala ko benge préso te. Batikala pe ko benge maître te. Batikala pe ko lo ba umela te. Vous comprendre? Mais bavanda kana mukonzi. Mais les jours où le béga est au salema, les jours où on ne peut pas comprendre, tout ça qui n'a mukonzi awa. Ndeko na bino oya lali oyo mukonzi retard. Non moni ba noir baza. Ezate ke non pona eloko moko boy te na ko bisa yo muto ozomona awa bazobenga papa kiese. Nengo ozomona ngana za awa je suis expert na matière et explication. Il y a idéologie à Tata Simon Kimba. Merci beaucoup. Là, c'était juste l'introduction. Mais suivant cette image, où on décolle peut-être ma solo, un papa Willy a sali vraiment site mon kwazo te kabandako pour naka toujours makambo papa Simon Kimba a lobby était tango ya Europe et Sili singeli mwana azonga en Afrique atonga asala musala en Afrique pour na mikolo ezoya makambo ezoya ovanda wapi ozala wapi voilà batila pswele mawana total ndenge nini banda ko esomba moningo somba yango benga ba numéro wana oningo zo mabele na yo espace na yo benga numéro ya papa Willy solo la na eke oza mwana ya papa ozali oyo landi na le Nazarien pour que ayeba pe ndinga ko solo na yo ozo mabele na yo na mboka oyo ya bakoko na yo na mboka ondeto bakamboka ya bato ya Kimbangu mboka ya Lumumba mboka ya Kasavubu papa mboka za Lumumba te mboka za Tata Simon Kimba mais nazolo bati yo pesi idéologie kanga pe na pesa pe idéologie mboka Kimbangu mboka Kasavubu mboka Lumumba mboka même ya Ngape la princesse de l'Éternel Tiffany et mboka na yo pe le ba ya yo mais na marque bato ba komisela ka Lumumba basaka déjà lisumu basaka déjà lisumu somo ni mboka zo be baboye eza po bato balobaka Lumumba tozozonga pardon tiens en pause. OK, merci. Régie. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57
30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Mana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien. Lipamboli oyo mona na katembeni mama kantelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesitana